Fallait et Poupa, DiCaprio, La Merveille, a eu décision. Baclip naïe et les gars soutien na RTGA. A eu décision et tel cas yé. C'est pas bien, réaction n'a pas pour la décision, il fallait Poupa. Mais pourquoi pas au Singa Kate demande au Kota et pas à Fali Poupa. Parce que Fali a zali vraiment moto oh il va 8 ans et belépé il a travaillé na Babia, le père, ton père. Ozali kaka nesika ebeti sakango liwa eponi motote lesbie zali libonzame tika kolela lela kango talanga ya moto na linga karo na ye oh na ye balinga na pango sayo mai na miso na ye Mobeko kanina simba ebatela bolingo na simba ngo yeye wana yeye joli yeye bibi amazone maya rosa mama nela mama bibi mama na ofe o kotunisaka moto lokola ngai na pesaka nyoso ba pesaka yeye Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Touché Belandam. Oh, on se l'a déjà vu là-bas, c'est tout 6. Ali lo zo kena ngo bomanga. Loko nyongeza nga mitata yo moko. Te uzinga di pa pistolet. Loko nyongeza notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que yo mena kabilo kama be? Yalo oui. Nazo zelo na carte landangai. O lukaki yango. O 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Allez, ici? Non, pas quand on m'a attaqué, il a sauvé la cabine. Mais il y a quand on m'a attaqué. Il y a mon cop vraiment. Ah, solution de Jésus, Mat. Solution Yangoui. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ils ont sala makambo et belé dans nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans autre côté, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. O 600. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi bala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie de l'enzoto. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. au fait de Nanzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nanzambe. Attention, attention. La Bible, on a prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mi pemingyo pona mbo. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a mis. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et yeah! Les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché.
na moma oyo nazana situation lokola ya jobe me ngai nakobelela yo. En tout cas, la musique de 5 Christian Luboya m'a inspiré. Les marchés single 5 qui s'appellent Babylone était un kokaba. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le meilleur site, la RTNC des sites congolais. Elinga Congo avec Sam Kazadi. Le nécessaire chroniqueur standard Oyo Bolinga Makasi. Oyo apisa bino ba information ya solo. Nazoemba pour bino après ba demande na bino un prince au Congo. Prince Babia avec yeto beta masolo et belé. Lokola pe eza 2 ans ya papa Wemba depuis à Kenda Kalamingité a honoré pe Koko na ye papa Wemba. J'ai dit bonjour à celui qu'on appelle Hakim Saloum le Neymar congolais, Boskeke Carré Club. Christian Matondo, très fort, et mon boss, mon sponsor officiel, Tedo Tendai Maboko Bon, comme Maboko Cash, 100 ans de pouvoir, Balbi Bon, et aussi la Bon Banque, et Zarandi Maboko Nayo. Sans oublier celui qu'on appelle Abed Achou, le patron des Rotana. Et Trésor Banza, Mayo. Et j'ai dit bon séjour à Kinshasa, à Sims, et c'est les Yemutu, à Simbi Makamutu, na o Tali Congo Mokili, en passant pe je salue Adoyoué. Bonjour, Prince Babia. Ouais, bonjour, Tonton Sam Kazadi. En tout cas, na yambi parce que nga na mo musala bato balatala kabiso, donc mabenga de partout, Sam yambele biso Prince pour depuis à loba que non à côté pas fallu mais tisco yo concert ya Rotana. Il fallait abeti ya kitoko tout le monde Prince Babia te bon toujours battre position na ye eza nini parce que maman na ye elle est na TV le baki tout ça moi n'avait pas fallu yo mo repère le baki mais depuis le moment pas watana betisco toujours ba position te qu'est-ce qui ne va pas fallu aboyo to position zate te aboyi na nga pété na kota na ngai pété c'est juste yaki na ora visite na lobate na kota na baki na kinda ko ça la visite autaki voyage akendo sa ba tourner ya ba poto ya ba nini album toko sekangaki ba disque de platine donc première fois na Kinshasa donc ndela kende kotala père Aleki parce qu'il y a ça petit frère propre ya père na nengi siko na ninga bandule donc père petit ya papa quoi quand ndenge ba loba ina kendo tala père ayaki na mone na pesi mambote quand ndenge za. Mais pourquoi pas au singa kate demande au kota et pas ya Fali Popa parce que Fali azali vraiment mutu oyo ba 8 ans et belépé ya ko travailler na Babia le père ton père. Ouais bon pour nga vraiment na mona cause à grâce que nous na ko taper na orchestre naé bon pour l'instant non il y a ça na maka papa ça makambo préparer album bani naza vraiment na maman té même à moi tout sola peut-être en orchestre ou bien un victime donc ou bien reproduire bon il y a un camp peut-être à soutenir peut-être que moi non ça peut mon carrière mais à soutenir donc ils ont façon bielé et rosala ils ont orchestre peut-être à soutenir donc c'est ça quoi et n'habite sur idée dans les armes mais pour la minute yo Prince Babia ceux qui au singi fallait $10,000 à couper ça yo sur singi paye $20,000 à couper ça par rapport à reconnaissance et amitié. Babia zala qui grand frère na yebi ba travailler longtemps a repay ça yo mais na ndenge ya musala so singi que non papa pesa musala eza ndenge musala et ko zala pe bien parce que fallait actuellement azana makambo occuper ko produit oui mais ngana mona ki pona ngai ya éviter idée au travail kaka na orchestre na ye bon bien sûr Rose en tout est Rose en possible que nous ko travailler parce que aza formateur moi qui toko parce que ngana za formateur ouais. Donc ngana za mwana ya latino ngana za koko ya latino ata mwana donc ngana za koko ya latino surtout ça ba descendant ya quartier latin donc ba papa na biso ba travailler kuna bango ba za ba papa de biso tout ça ba koko parce que ngana ya lo ba boye na travailler trop quartier latin ngapina na ninga mabete ba papa na biso ba wera sona imba banzima na bango ebele ba papa na nga jibe mpia na mukulu souverain parce que wana ba za ba grand frère ya ba papa Bakofi Olo midi tout menga pena na travailler de trop quartier latin donc na yebi comme banzimba quartier latin ko bana depuis quartier latin parce que quartier latin salama na tango ya magie donc depuis ba pas de faux pas til to kiti lelo ponga succès pena trop quartier latin ti ba kota ba
Il y a l'album Souka Pena, quartier des années, Danger des morts. Album à quartier, on a yoka, on a oh, tu es où c'est intéressant, on a monté pour et l'eau est mis à la sauter quoi. Donc on a quoi quartier. Son habit qui a travaillé n'a pas fallu pour apprendre la musique comme il faut parce que na minute yende makambo yenda zokonza quoi. Donc il faut apprendre la musique. Na minute yo fali nde makambo. Ouais, c'est ça quoi. Donc après et en plus azana maye les musique moko donc na habité so qui va so bi apprendre nga et ozala kitoko puis na ko na habité so na ko chanter nengeni pour non lukakaka. Alors, Prince Babia, si aujourd'hui, Prince Babia, il faut à défendre vraiment, musicien Moko Kaka, il faut à défendre, il faut à l'obéler, il n'a pas bien fait tout, la 5e génération, on musicien Soyo. S'il faut défendre musicien Moko, on peut défendre Nani. S'il faut apprécier, ou admettre, bien fait. Savoir faire, il y a musicien Moko la 5e génération, tant qu'on a fallait pas. Pour salelanga ou bien pour na yemoko. Non, en général quoi. Aux musiciens, en tout cas pour nga mikolo musicien on a lingi makasi. Mon toi ça bien. S'il faut na lobelaï, s'il faut apprécier, azobeta bien, azapi na sexy, azapi bien. S'il faut tant nga mon moko autant na. Non tant nga papa Falit. Parce que ni na michu kin osala honneur ya Congo. Mais sous na lobi que non mto aselanga ba bien faire ça là qui na comme musicien le lot reconnu dans tout le monde entier. C'est héritier Watanabe. Tout le monde le sait. Pourquoi on a marché bamou? Il m'a formé nga na iba ko imba na microté mais go cause nostra goga a formanga na le barango chaque jour. Nazara reconnaissant na on surtout goga sala pour nga Prince Babia. Kinda Angola na kinda Brazza. A matanga voyage à avion pendant 3 heures de temps voyage à Luka. Dans mon attaque Angola mobima na mon angokasi héritier Watanabe goga. Comprendre. Donc ils a facilité ba te belé ba mona na ba Angola. Et puis Angola ils a pas si à kokende au voyageant. Mais on a mona tout ça là ba tourner tout na mona Luka Panjazi Dundu de tala donc ba commune belé ninga Angola tout mona. Alors, Prince Babia, pour ça le plaisir, on a BM Bernadette Massengo qui est à Kinshasa. Pour ça le plaisir, on a Nicole Zayn, la force tranquille. Pour ça le plaisir, on a Joël Bass dans les États-Unis. Pour ça le plaisir, on a Indine qui l'a appelé Élisée Madiam. 2 ans, il y a Papa Wemba, vie beaucoup. Tu vois que Prince Babia n'a qui fait beaucoup. Ozali nano na motema Ozali kaka nesika ebetisaka ngoro Liwa eponi motote las viezali libonzame tika kolela lela kango Talanga ya moto na linga karo na ye oh na ye balinga na pangosa mai na miso na ye bolingo nanga ye suga nga bolingo talenga komyo kende botuna ni na ye sinani na kumbi bisaka abaya ya motina kaniba kofanda kana moninga aye na fandane Mobeko kanina simba e batela bolingo na simbango yeye wana yeye jolie yeye bibi amazone maya rosa mama nela mama bibi mama na ofe o kotungisaka moto lokola ngai na pesaka nyoso ba pesaka yeye na poko peme na bolingo na ngai mama vivi. Yeah. John Alunga na BM Ricardo Bopelisselanga Champagne mi balé pour na Prince Babia parce que BM c'est la classe. Mon Thérèse partenaire officiel. Vas-y vous belé tout continuer monsieur Sunami. Vous avez des ans. Sake ba moni nanzela oh sake ba moni na balabala oh bolobela ni ngaya wana kozela Bolobela ni ngaya wana baby oh yeah Sakelina yo Maria Valencia
elobeli na yo Maria Valencia etamoli na yo Maria Valencia ezaleli na yo Maria Valencia azali pelokola nzelue miso mike mino mike o nzoto moke na mapapu kotepatepa azali bango rosa o Maria tongo tongo liboso elili na yo nasambelaka Ave Maria mama na Yesu mo santo Ave Maria mayo matambe matikele mopte yele yele esekelina yo Maria Valencia Eske banzaka penga yo ponga mabanzo manga elukaka yo Eske salaka yo mawa soki yo banzita ngwa bolingwa la joie Mondele sala la pitala bakoni yo babi kawo ozali ka sala ya bolingo anzo kandeo susi ya bolingo ebelisaka o na banzaki nga mwine kongenga katsa motema katsa bomoibwa yo nani ya bomi moto yo ngayo nani ya longi yo pesi mokongo Butwa lelo kotelinga susi yo na miziki ya viva na koyemba o. Merci Prince Babia, en tout cas vocal oyo et ça le plaisir on a grâce au Lamba. Grâce au Lamba na BM, là où se repose la confiance de BMP. Et c'est le plaisir dans le patron Richard Dounia, le patron de l'agence Buy and Go, agence Oyoma Batuna Dubai partout. P moi Sinae, Vanessa Bossa, P Noba Bengi. BG Bilao, le patron BG Bilao, Michel Kanyembo, Trinkamulamba, un belge de moins au Canada, de plus au Congo, Peter Carré, na Pession Beauté, bon séjour à Kinshasa, na Bernie Raus. Prince Babia, autant que toi, comme moi, Fali Poupa, n'a trop à moi de mon dossier à Fali Poupa. Moi, chanson, ton vocal, mon qui a Fali Poupa, ou ils ont bêta Mikolo actuellement. Pour ne pas que tu reçois que ça n'a danse à Fali Poupa. Évitez, dans ce moment ceux qui vraiment chanter, en tout cas, dans ce moment ça m'a coloré. Biso tout au mécaron asuka. Mais le roi, au petit pays, cela fallait pour moi minito, car moi, vocal toute chanson fallait pour moi, c'est pas non. Ya minito to ya kalaka. Ya minito. Elena, Elena, aïe, aïe, dis-moi ma belle, aïe. Dis-moi ma belle si tu es bien réelle. Jusqu'à présent, faut dire que tu manqué à l'appeler. Désormais, je jure, je t'ai bien repéré. Pardon chérie, faut pas me laisser. Oh. Non, mais bien la ministère, c'est toi, Yayoua. On a souvent pas siranké. Est-ce que nous yaka biloka ah tout ça et c'est comme Sukodo en gros en détail. Yaouna yé. Ah ouais, voilà, ah tout ça ah tout kaya. En gros et en détail exotique ah tout ça donc ça aussi bah so yé ah puis na biso ça na c'est pour capacité. Ah na surtout. De doté ka vente en gros et en détail. So so même carton moko. Doté là na minga gros. Donc bah prix oh ça ah rien à dire. Donc bah écart en moulay, ce doté la bloc en gros, la bloc à tien ya bio. Tina yawa ah na pesa mbongo na bapalia osala terre ngana koma kaka awa nazali na mumimi awa to Thomson 5 kg 13,90 €. Non oh ngolo 5 kg 13,90 €. Mama malangwa capitaine normal makaya buwe ambassade oya pembe bongo pondu ya kin pondu oya kin sibul na 5 €. Omawa omuna wa na ye libela awa ngai dero bite kuti dero fumbwa carton fumbwa na 10 €. Oh c'est dit jamais vu ya monde makambo fait donc ça 4 marcadi 14 en face il y a Carrefour Market omuna drapeau ya Congo RDC et loko bakasi. Bon, ça vous donne à mon nouveau. Évidemment, qui s'est guindé. Mon frère. Tellement pris. Comme il dit, ça va. Naya, donc, la côte à la
Congo faut que liboso tolia biloko mboka na biso moko. Et puis to chetira ko ba chetira po libanda wana. Drapeau ya Congo. Ba misi neti oyo. Yama ya Congo, bouti ba province, bouti ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Yango awa to ça. Au moins la drapeau libanda. Sans rien demander, moi je vais tout te donner. Oh, un peu, beaucoup, je le manque de nous. Pour un tour, pour une danse, pour toujours. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh. Une danse, juste une danse, pour t'enchanter. Laisse-moi t'ambiancer, Tokos. Donne-moi juste une chance de te charmer. Viens, je vais te montrer. Chérie, suis-moi pour la soirée. Je te promets bien plus d'infinité. Un peu, beaucoup, beaucoup, je le manque de nous pour un tour. Ninja mon bébé, yeah, yeah. Ninja mon bébé, nanga, oh. Ninja ma baby. Fais-moi pleurer, oh ninja. Like you rain, you cry, my beast, ninja. Like you where you crouch my bad baby. Nalinga katango simba kangalo keto. Like you where you say fall easy, fall easy. Like you where you say fall slowly. Defino well as when God man. Oh ninja, love me, linganga ye. Give me everywhere, mbamanga ye. Give it to me. All I know. Merci beaucoup Prince Babia. Il faut tout tigarabat na posa na olingapi chamon rosala oyayo et tigarabat na posa po aujourd'hui ça single maxi single mo et makalate européen c'est numéro contact tout à l'heure pour Batouba contacter pour na masolo ningi zalaka toujours. Fallait et pour pas DiCaprio la merveille a eu décision. Baclip naïe et les gars soutien na RTGA a eu décision et tel cas yé. Prince Babia, réaction par rapport à la décision, il fallait pouvoir. Bon, pour nous, vraiment, bon, ils m'a bé d'abord. Pourquoi? Parce que chaîne, ils chaîne, ils grande chaîne. Il y a au état le monde entier quoi. Donc pour nos collègues ça va pour moi ils m'a bé. Mais la plupart ils appellent bien. Pourquoi? Parce que banze ba bande collègues nango. Papa tika kanango et les kanango. Ningi biso toyoki. Mais bêtises et qui se connaît trop. Mutumo ba finga kaye kaka do alo barabuzo bazoba poanini parce que chaîne mutu na bité s'occuper chaîne mutu autorisera mbona et banda lelote banda kala ko finga skovia ça na RTGA ou bien na internet ba finga kaka na émission mo bisala na RTGA on ba finga chaque émission on ba finga skovia au salani na taya que no bêtises et qui trop ndalo bi que no bon akata na ibo pour moi vina na mona azana ina raison hein azana na 1000 raisons na ye soit bi que no akata pour bêtise sopé les qui trop faux donc après ça que autorisation belé la mo que no excès donc ba benga excès yango bi que no sani ba chaîne banze mon le kasute ngapi na pour ngapi na moni asai na ma beta so bêtise les qui trop c'est normal. Et il faut que ça va clipper les cachotés donc faut na mutu moko peut-être afinga kayo mabe sikonde yangwana o lexa pona ra mutu moko mtafinga ka donc mabe yangwana mais il n'a pas le choix parce que ceux qui est loko eza mabe ko commencer la ngona excès na kim donc que donc ouais o mesana na ngomoni que non faut mon pt comme ni même mutu peso même biso za même ba mère pas robot ani yo mwana pokoli na mais mère so gangela neti nga ba mère na biso maman biso peut-être na mwana pas na agangela ndenge bomite mais c'est comme excès que no ba tutu ba bigenga na maman gangite no pekisa no ba o comme ni nango gangela nga bondeni faut mon peu faut dosa donc c'est normal et comme excès alors il a pas le choix.
Alors, pour pas bien réponse, et ça le plaisir, et l'examen qui nous a maillé l'épée au tanga. Dans la émission, tous les gars dimanche, il y a pas la émission au lingrapé, émission il y a journaliste et moi aussi au lingrapé ou apprécier. Bon, il s'est belé. Bah maman mamie il est là, Camo Lopez na CBS, bah génération de Len Kalé ma sœur nanga, bah émission il y a Fifi Siwa. Carrefour, Fifi Siwa. Fifi Siwa na RTGA. Ouais, Fifi Siwa na RTGA. Émission, il y a Nanissus. Rafine Tumba. Monsieur Zébélé. Il est belé vraiment. Alors, merci, principal bien. Tu comme ko chité na souka ya tronche na biso. Ozo ça la single dans la studio, bano qui écoute studio mais na katu kaka po, il fallait quand même couper sa message important. Na lingi o pesa numéro na yo ya contact. P o pesa avant goût ya single tout chanson ozo ça la plan o pesa bateau. Plus 243, il y a aussi mon numéro nayo. Bah numéro nangeza bon numéro nanga parce que numéro nangeza plus 243 82 92 669 mais selon nous appelle Prince Babia oko contacter plus 243 90 20 31 520 579 plutôt. Donc plus 243 90 20 31 579 dans 59 579. Oui, mais la chanson Rumba ou bon, la personne on a dédié non abimité, mais ils en ont maquette, ils en ont un studio parce que na style pebele parce que non ça banzembo na simba ima style be na yembi ba rumba 2.0 na yembi ba rumba odemba na yembi ba afrobeat na yembi ba R&B na yembi ba style mebele mais bon biso Congo total biso monta biso ka bilongi quand même. T'as pas fait que tu ma pauvre toi je biso bien. Comment biso est mon côté la bilongi que non motunde zana il faut zalara faut betara en orchestre mon robot il faut ça mo bon ngapela les kana ngapela orchestre na les cas pas goga cause notre héritier Watanabe na la team de Wata donc naza mona suka la team nazala mona suka la team de Wata na les cas kuna na michu na zati donc na moni que non style à l'élo bon musique peut changer ba rumba odemba pina ne tonda na bakala ba papa na biso ba grand calais ba taboulay et ça la soutien et comme ming ba froid principe bien na lingi o pesa message fort na batutu bolanda yo nazo peso micro nanga système na micro pendant 2 minutes au s'exprimer mais ko bo santé o bakela nga Joël Basson dans les États-Unis tango yoko yembo la kisi talent na album na single yo sala et bon on a koya pour na succès émission donc na peso pouvoir yango. C'est la plaisir dans le monde. Shero boy na yoko kwanzanga yako fotenga talame peut-être moko c'est cause de distraction prince ba bien apema nkona na konda lokola masuwa mon bébé uzakaka na mimona ngai jamais masuwe na mokili obele na maye. Oh Miranda koe poko zali enga ngali nzanzana pasina motema na ebisa nani apesanga ba conseil po exoptenga nikaza ina mvama Bernadette Masengu pasina motema na ebisa nani apesanga ba conseil po exoptenga onga na banzaki yoko zala fasnga netre mbaposana yao ekozala ba projet nanga kasi pona kananga bebe olobi nini pona kananga Sherazane DJ mixe yango ngana lelie a mixe ngande tina triple X yango ngana keiye subuluza balande ngaye ondire na liaki zakala mama ngana sambwe pomengo na ngae keiye mama ngana baby o mosolo na ngae pimbwe o ye kolela na ngae nzoluwe anga prince kolela nanga bango na licha shera bominga abominga shera bominga kasina bombanda halelelele na bombanda halelelele na bombanda Aki mon salut mon Neymar congolais Jimmy Chovu, Congo Tchèque, côté de Tendai, ma beaucoup banque. Mais presque pas bien. Na souci na yo main. Oh, mais t'es Tendai chant.
te mais na lobi ba musicien et loro esala bango ezala rumba surtout tani na sima papa Mbappé et loro esala ezala rumba tango to mona héritier watana mais to mona BM tango to mona Fally Ipupa to mona Liputa tango to mona papa chéri to mona ba fait de l'amour to mona ba reto vexo tango to mona wera son to mona hein ba téléphone to mona Chantal tango to mona Koffi Olomide to mona ba choc tout ça est-ce que Prince oui, pour ni quand même rumba, ton numéro ça va afrobeat mais rumba moi ma classe vraiment au pico bimisa. Bah ouais, il rose en haut, bon on a mis on est na MB kaka parce que titre de nzimba rumba na ngana eza amour sans limite. Donc amour ezanga suka. Donc na komi yango kaka na bi mutu no dédié mais na komi yango kaka. Alors bah remerciement na bato bozo landa au pe au baninga soutenir. On a kana bax na ibsaka mais non bon. Nabi qui n'a ngai musicien te le rôle ba musicien nyonso mais batunde ba fungola mitema ba pesa leki na bango mwana na bango koko na bango chance ba musicien na sengi ba musicien nyonso tout ya Congo vraiment ya Congo parce que et ça nga pas si que no mona ba musicien mususu ba imba na bango danger telegi na te valatika salika stema ebele ko imba moins. Parce que nous, musique à Congo, ça chanté. Mais là, comme ça, c'était maï. Donc, c'est pas ça la musique. Bon. Né, comme on a dit que Prince Baba, il a été dans les bancs, les bancs, Baba, Sanga Kaka. Chance. Que nous, on a on a comme pendeti bango parce que Ezaka Kalokumo ya RDC Congo. Baba Sanga Kaka chance. C'est tout. Merci beaucoup Prince Babia, merci beaucoup. On a les patrons de patrons. Hein? Choisis ma tata Ange Céleste. Oyo Moutouffo va mettre basse la statuette pour nous signaler. Merci, merci. Merci na le boss. Donc Kassina Bolingo, parmi mes femmes, tu es toujours la préférée de mon cœur. Maman Zwilanga Zemialek. A ton avis n'angate, en salanga mabe, mengana tonyo lingini. Bernadette Massé. Rachel. Nabenga bavoka nanga, balaki saba preuve d'amour. Poni makina lingaya, minge fota. Mama edena ingaka, alengela ye. Sans l'affection, l'amour et tristesse, la présence augmente la chaleur. Sur le thermomètre de l'amour, tel était nae, ma boko bang. Nalingite mutu mboka mama bolingo nanga kona na pasi mama bolingo nanga kona na pasi mo dépasse echa monanga na tsako mwana omi équilibre endoto yaka soki na moni ya sandukwe na sana nelenge na bani nanga kolinga sika rumba amour sans limite et puis Chérie Katokata et puis mon prochain album Mon Toi et kozala na 10 titres mais ils allaient loter quoi bopé ça mon on a bien nos chances numéro yango on a plus 243 90 20 31 579 bisous balobi ba poupette hein qui a la médaille d'or balobi Sandra Moluba hein bientôt à Kinshasa quoi balobi qui a la médaille d'or Taina Bomé Mosa Pembe et puis sans oublier balobi Mokondina bango quoi ba kandenge zala quoi non mi sandogo de longue jambe maman na destinée maman mapasa hein balobi élégantissime quoi boza ebele ba fan boza ebele hein masananga Preston Anges Claude na ndenge ba Paris na bike boza quoi na la bino fort check Congo Glody Diasiga la mignonne hey, la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata